Vous abonnez à la chaîne Abisso et YouTube, Nazoukon Plus TV, pour vous informer en temps réel dans votre thème sur Nazoukon Plus. Soumettez toujours. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Congolais et Congolais, nous sommes pas. Dina biso bino banso bozali kolanda biso lelo na bandako na bino bozali ebele liboso ya batando ike na bino bozali kolanda biso oyo ezali émission na bino ya la voix du neutraliste indépendant oyo ezali mopepe ya sika solo FLNC ememeli biso ezali parti politique ezali un parti cher ya président Kapen Eli Kanyimbu oyo azali mwana mboka ya solo ya Congo lokola ye moko akolobaka. Kasi mukolo mwa lelo tokobetela bino lisolo ya FLNC lolenge ebandelaki pe ba activité na yango pe contribution na yango na kati na Congo pe na kati ya mokili mobimba kasi solo nazali ngai moko te na kolakisa bino ndeko na ngai oyo azali na loboko na ngai ya mobali Eric Djenebala. Bonjour. Oui, bonjour, bonjour Hélène Mwadi. Eric Djenebala to sepeli lolenge to yambi lelo tozali na mopaya na biso oyo azali moko ya cadre ya FLNC na kati ya parti politique ya son excellence Kapen Eli Kanyimbu aye ko répondre na invitation autopesaki ya mokolo mwa lelo po tobeta na ye solo lisolo oyo tozali na yango lelo. Kasi sans plus tarder bino batu bozali kolanda biso bolanda biso na bokebi nyonso pe soki bozali na mituna bokotala na numéro oyo toko afficher na C boko benga kabiso po ete toyambaka mituna na bino. Mbote excellence Nzuzi Kazi. Mbote mama Mopanzi Sango. Na bandi lelo bozali malamu. Tozali malamu na ngolu na Nzambe. Tosepeli makasi na ndenge bo yambi mbela na biso pona lelo. Kasi lelo tozali na lisolo moko tobeta ya FLNC elongo na bino po ete batu banso bazeli kolanda biso ba congolais nyonso bayoka pe ba comprendre au juste FLNC musala na yango ezali nini kasi rôle nini oye a jouer makasi na kati ya Congo pe na kati ya mokili mobimba. Kasi yamboto banda lisolo na biso en profondeur bo pesa biso na mokie toyeba origine ya FLNC ebandelaki wapi pe ebandaki mokolo nini pe na lolenge nini. Merci Mama Mopanzi Sango. Origine ya FLNC ezali kambu ya pasité po ezali na mokolo ebandaka na kombo ya Gazmel na 1957 na district ya Kala Lualaba o lelo ezali province. Kala na Katanga ya munene yango ezalaka district. Kuna na district ya Lualaba nde bavandi ya eteni ya mokili wana na Lualaba bakarunde basanga bachokwe bandembo basanganaki pona ko défendre b'intérêt na bango vis-à-vis ya bapaya o bazalaki na kati na mboka babino toko mitika boyete tamusu bapaya wana bakoya po ba mema biso na lolenge na bango toko boya toni to tikala authentique to défendre b'intérêt ya contre na biso na district wana ya Kala ya Lualaba etambusama ki na papa Kapen Moïse Tchombe wazalaki mokonzi pe alandemaki na papa Mbumba Nathanael Mwanze pe amisatu monsieur Moussansu Walter Kachinyat tala bakambi misatu oyo batambusaki yango na 57 pona ko défendre honneur ya contre na bango district na bango ya Lualaba. Kasi sikoyo bango banso bazali kaka batu bako mataka na moto ya mouvement yango ifo kaka batu ya mboka wana kaka to bino pe ba msusu bozali ya ba mboka msusu bosangani. Merci maman motuna noze sengo mingi tango ebandi na district ya Lualaba pona Kala ezalaki Katanga ya munene na ba district loko ebandaki na district ya Lualaba mobandisi papa Kapen Moïse Tchombe
mwana ya papa Joseph Tshombe pe maman Machika Ditende yende amonaki mosika alongwe na caractère ya district alingisi ko comme province nyonso ya Katanga. Voilà comment na 58 maintenant le 12-12 58 Gazmel est commis Konakat, Confédération nationale du Katanga. Donc à élargir vision nae amoni musika olieka bomba magana esika moko muke a panzani siko province mobimba ya kala o ya Katanga. Tala lolenge papa Tshombe afungwamaki pe esalemaki na kitoko nyonso Konakat asali makambo ebele. Peut-être même na conférence to na table ronde à Belgique Konakat mutakendaki. Mais kasi lisolo na bango ya Konakat eloba marate po ete biso toyebi ete na kati na Congo parti o eza les plus anciens na kati ya ba parti nyonso ezali UDPS ndeko Thomas Luaka kolobaka yango tango nyonso na Je connais le Congo sko lolenge nini bino bokoloba ke parti na bino ebani na ba 57 58 Konakat en plus et participaki na conférence na table ronde Nandenge nini bo meka mpe ko lakisa biso yango susu malamu po ete bato bazali kolanda ba comprendre yango bien. Merci maman. Parti na biso ezali moko ya ba parti ekola. Parce que lelo tozana 63 ans. Nalobi bien tobandi na 57 na kombo Gazmel, groupement des associations et majorité des ethnies de Lualaba. Or que na mboka na biso nde tozaboye, tozaka ba parti misato oya kokola. Tozali biso, tozali na bako, pe tozali na MNC. Mouvement national congolais. Omoni, mais le kola batu balinga koloba, UDPS soko lobi na ngai, UDPS salami quand le 15 février 1982, dans la clandestinité, ba opéra visiblement té. Kanisa du 15 février 1982, Bagozala reconnu officiellement en 91. Ça fait 9 ans, il y a clandestinité. Comment yoko kumisa siko UDPS? Tolandi yo na boke binyonso succession ya appellation ya FLNC yambo ekoma FLNC olobi bandaki na Gazmel et puis kei Konakat succession nango ba kombo nango wana nyonso. Merci maman. Succession nango est simple to bandi na Gazmel groupement des associations et majorité des ethnies de Lualaba to koma na Konakat na 58 Confédération nationale du Katanga, Toya Kokoma na Konako na 64, Convention nationale du Congo, et enfin Togosuka na FLNC, le Front de libération nationale du Congo en 1969. Kinolelo. Kinolelo. Peba Kambi oyo balandi oyo basaleli na parti na biso ndetolobi fondateur Bandana Gazmel ezali Capitaine Moïse Tshombe. En tout cas, merci Tolandi bino na bokebi. Kasi nazali ngai mokote lolenge bozali komona nazali na ndeko na ngai Eric Djenebala yepe akozala na posa ya lisolo moko na bino bo pesa yepe ntango po yepe ayeba kotuna bino mamituna. Eric Djenebala, micro yayo. Okay. Merci merci aussi excellence na pesi merci parce que au disposer batana yo pour nous répondre biso. Merci aussi Nana Mwadi et Hélène Mwadi plutôt. Merci merci na caméraman Patrick Louvoilu ndenga zali ko prêter kitoko na msana zali ko sala. Excellence. Oui. Motuna ngezali boy. Na nini oyo bino bo contribuer na botombo ya République démocratique du Congo to na monde entier. Oui, c'est simple. Parti Nabiso Ezali Akala. C'est le seul parti aux qui politico-militaire. Attaque aussi au coma civil depuis le 9 juillet 2011, mais depuis la fondation déjà en 64, donc de 57 à 64, Nde Kwa Yokokuta, ba Diabos, ba gendarme Katangé, ba ex-gendarme Katangé, armée secrète, Penasuka, Tigre. Soko tuninga nini tosala na mboko. Nini bosala na mboka o yango pe mutuno nga na zanango pona tuna yo mais merci na ndenge o remplacer nga journaliste nga na o m'inviter. Na uti koloba boye na ba parti misatu natangaki biso abako na MNC. MNC na abako bazangi na ba soldate.
basoda nde biso mtozalaki na bango. Donc situation nyonso ya mabe ezalaki na mboka, c'est nous qui intervenions. Bango te. Très bien. Je vous donne l'exemple. Par exemple, Natangu Oyo Mobulo ezalaki na mboka. En 63, en 67, ti ba 97, c'est toujours nous qui intervenons. Toujours les tigres. Toujours les tigres. Évidemment. D'accord. Parce que toza bato makasi et puis toza molende. D'accord. Omoni, ceux qui le lot se retrouvent en exil en Angola, peut-être na Kembangu, ceux qui se retrouvent en exil, ezalaki po bazako banga biso. Pour de l'exil, Mobutu azo banga, amoni so bato bazongi ba renverser nga. D'où azako lingate to zonga. Et c'est ça qui amènera plus tard na un peu trop vite en besogne Makambo Boyo qui a le 24 avril, il y a multipartisme international. Parce que confrontation ezalaki entre le MPR et le FNC. Très bien. Et na kati ya confrontation wana, il y avait l'offensive et la défensive, il y a eu des morts. Bato kufa qui est belé. Alors ba mindele batalo abi non bato soto tikeli bango. Tango lokola baza makasi bakoya ko dominer mokili mobimba. D'où il faut le démocratiser. Il faut pas démocratiser mboka na biso. Or démocratie ezalaka ya biso ba indoté. Démocratie ya biso te biso to ba paya na kati ya démocratie. Nde loko esalaki que Congo mobimba so tuni lisolo ya ba tigre, ya ba gendarme Katangé, ya ba diabos okoyoka ba biso que bautaka na Katanga. Baza makasi. Basalaki boy. Bazongisaki boy. Ti lelo atako tokomi à caractère civil. Na biso date depuis le 9 juillet 2011. Toza partie civile. Mais on a peur de nous. Merci. Merci Excellence Boza Makasi Batouazali Obangabino Moutouna na Suiza boy. Pona nini na tango ya guerre ya 80 et 86 jours bozoi mokano ya kokene na kovana en exil. Moutouna na c'est simplement. Tokenda na en exil na bane wana guerre on ezalaki te. Guerre on est salemi biso toza déjà en exil. C'était en 78, donc 77 et 78. 77 et 78. Tozalaki déjà en exil en Angola. Vous comprenez? Ba hostilité on est salamaki comment? Biso torana posa tozonga na mboka na biso. Mais est-il que Mobutu a remplacé Biso? Il a peur de nous. Lokola azako banga Biso, alinité tozonga, il faut faire maintenant un coup. Aïe bagé tozakaka. Parce que na idéal na Biso na FNC, tozana le bien-être social ya population congolaise. Elin koloba congolais azala malam na nyonso mutakoza nango posa. Alors toloba moto nyonso akotele mela bolamu ya ba congolais akutana na biso na nzela banani wana ba sadi batu batikalaki na Congo na pouvoir pour biso toza en exil. O nyonso bazo brimer ba congolais ba comme ko imposer bango un parti unique. Molobate ozana droit parole te soko lobi ba sali yo pasi biso toaki contre makambwana siko na ndingo lobiki o nyonso akoluka malaria ba congolais akutana bino à ce moment là bino bozalaki en exil akutana bino na manandenge nini expliquez biso place wana. Oui, le quoi tozaki en exil très bien tout préparer qui un coup c'est l'option militaire donc malgré politique ezali mais toza pe ba soda tolobaki lokola Mobutu la démarche ezo sala manandenge nyos alinga to zonga ya zoboya ben toko sala mobulu toko kota na makasi na mboka rébellion nde yango wana rébellion comme tel te mais to sala qui offensive et défensive pour Mobutu sentir que to sala ka makasi très bien yango no moni guerre à 80 jours et tomba un certain mardi le 8 mars Pessili le 6 juin de cette même année là na 77 or guerre wana ezalaki stratégique to sala ki yango pour gonfler effectif militaire na biso. Mende siko toyoko ça la véritable makambo na guerre à 6 jours. Banda un certain lundi le 13 mai et au 19. Makambo na moni ekomi obotambuma. Ekobotambuma makambo ebomba ma Congolais bayoka kaka. Nasi kozana makambo bakisa par rapport ya makambo ya mama po. Ebele kutu. En tout cas, merci beaucoup Tolandi bino na bokebi. Kasi bo changeaki konako ezalaki likambo o ebandaki na kati ya Katanga. Katanga evivaki ndenge nini po ete Moïse Tshombe o azalaki fondateur ya parti oyo amatisango na Congo mobimba ekoma konako.
lolenge ya vinini oye alongolaki na Katanga oya monaki ke ezali ya malamu po amema na kati na Congo mobimba. Oui, ya solo. Monsieur Tshombe Kapin Moïse azali fédéraliste. Aza moto yo azalaki kolinga unitarisme te. Expérience amuke a partagé na province na bango ya Katanga. Lokol azali mwana ya. Pour votre information, tata ya Tshombe, comme on est Joseph Tshombe, azalaki boy kosala na mundele o azali ko exploiter mabanga atalo. Et lokol azali ko exploiter mabanga atalo, amonaki ke na loi là-bas, ndenge tolobi loi là-bas, donc bato na baza sérieux, abombisi damjan ya ba diamant. Donc wana de décortication y a pesa ki loi là-bas. Ngandem na obisa bino ke loi là-bas. Ngandem na obisa bino ba pandisang. En tout cas ezaki omoni kombo ngote loi là-bas. C'est-à-dire kuna ba sérieux. Alors papa mundele wana akamati damjan na diamant apesi na monsieur Joseph Tshombe. Olandinga mundele ona ke vacances na poto akufi. Mundele mosusu aye. Karunde oyo tellement aza mutu loi là-bas. Ayebisi mundele na bingana za na damjan na diamant oyo. Mais mundele ayebisa kinga mabango eza na kati, eza mabanga ya ko décorer ndako na nga tant na ko zwa retraite na poto. Nga na yebi eza mabanga ya décoration ya ndako mundele oyo to salaki ne mbongo. Mundele alobi pesa ngango ya bité na opesa ota. Soli na pesa yo memange pa mukonzi na bino na Belgique. Nde sika bakamataki monsieur Joseph Tshombe, bakena ye na mundele wana tina roi de Belge. Bakomi kuna tangu karunde oyo Joseph Tshombe. Mobala mama Machik Diten. Atalisi mundele mukonzi ya Belgique. Bozui wana. Ye lokwa yeba ngete bika eza mabanga atalo. Mukonzi mboka wana ataliye Belgique ataliye babi o penza. Mbongo batekelaki ba diamant wana nde financer deuxième guerre mondiale. Vous voyez déjà notre impact. Mbongo est financé deuxième guerre mondiale et outi na Katanga. Ce qu'on a kati ya deuxième guerre mondiale, bino pe bobundaki na kati wana. Bon, dire to bundaki, oui, parce qu'il y a des Congolais qui ont participé. Du fait que tozalaki sima Belgique et que Belgique a sengaki na ba colonie na bango pour baza bilombe surtout na Katanga, baza ba guerrier na otolo bango. Ce n'est que normal ba participer na guerre wana. Atako ba futa biso na monnaie de singe. Alors que dans d'autres cieux, monnaie de singe, c'est-à-dire ba pesi biso le côté. To monika passe ya pam. Bo bundeli bango ka. To bundeli bango ka bon to salani. Mais alors que na ba pays française, na France par exemple, ba futa batwana. Mais biso na Belgique ba futa biso le côté tilelo. C'est quoi bo réclamer raté? Ata to réclamer. La raison du plus fort est toujours la meilleure. Bango soko lobby, olingo compliqué, ba luki ndekono po ba bundisa bino bango ba profiter. Nde loko basala kana mboka na biso. Kasi bino bozali ba guerrier, soki bomoni na koloba boyezo simba te moi. Yango na tango na biso ekoki. Tango na biso ekoki, omoni siko makambo bandi ko tambola ndenge sengeli koza. To bandi ko fungola ba Congolais miso. Pona nini? Biso tozali na système politique. Système politique oyo ezanga Congo. Congo azala na leadership te. Nous sommes na biso ko tricher ba système politique ya bato. Tantôt za capitaliste, mais sur le terrain on pratique ngote. Tantôt za communiste, tantôt za socialiste. Bisote. Bisoto zali ba neutraliste indépendant. Ba salio batindi karabangote. Un neutraliste indépendant c'est pas un paresseux. C'est quelqu'un qui travaille avant même d'attendre qu'on le dise va travailler. Voilà. Puisqu'à ce moment-là, il va jouer le rôle que l'Éternel Dieu lui a confié. J'ai créé la nature, je vous ai placé pour gérer. Maintenant, imitez-moi. C'est ce que nous faisons les neutralistes indépendants. Nous sommes là exactement pour faire ce que Dieu nous a demandé. Excusez que je puisse utiliser l'Éternel Dieu, excusez-moi, comprenez-moi. Ya solo tolandi bino na bokebi kasi guerre ya 80 jours na guerre ya 6 jours yambo bosala yango mwana mboka Mobutu azalaka deja na pouvoir sikoyo bino bosalaka yango kaka po bozalaki na exil posa na bino ezalaki bozonga yango bosalaki yango to ezalaki po bobakisa bonheur moko boye na kati ya Congo parce que tango mwana mboka Mobutu azalaki bato babandaki déjà ko vivre bien bana babandaki kotanga kitoko
kasi bino bosalaki yango kaka po bomata effectif kaka ya basoda te biso tozalaki parti politico-militaire na angle politique ce n'était que normal tozonga na mboka na biso. Or Mobutu ne refusait po ayebi ke biso tokondima dictature te yango wana tolobaki lokola idéal na biso ezali le bien-être social à peuple congolais et que Mobutu a privé liberté et pas à peuple oyo a imposé bango eloko bango baolinga te. Et bien biso faut tosala kuwa yeba ke tozalaka kaka a imposaki bango neti nini bon a comme si mboka na biso parti état do olingo lingate oza MPR a institutionnalisé MPR dona mwana zana nu na utérus aza MPR déjà. Allez-y comprendre ozana likamba olobate nyoso to baniko vénérer lokola nzambe balobi 100 ans tumutombele to beta maboko makambo ebele or que ezalaki boumbu a privé batu na liberté na bango. Tolobela mukie na date ya le 24 avril oyo ezali date ya multipartisme international bino batu bobundi bolobi ke bobundi grâce ya FLNC solo babiloko wana nyonso ekotaki kasi na ndenge ekotaki wana est-ce que multipartisme international wana ti lelo bamindele ba reconnaîtraka ke bino batu bobundaki pona yango ekota to peut-être babwakisa na bango bino Tie babwakisa biso ba associé biso te pona soni poloko mutu mundu couleur oyo to bengi chocolat so asali exploit mundela ondima ngote mundele so akangami na yo eza na tina soko asi azwi tina na ye soko asepeli na makambo ya lingi koluka epai na yo asundoli yo ezalaki ndengeni ntango tosali guerre à 80 jours na otoloba ebandaki mardi le 8 mars esili le 6 juin 1977 tokoti na oyo ya 6 jours ebandi du 13 au 19 mai mais na guerre oyo ya 6 jours nde epai makambo ezalaki epai wapi bandeko na biso ya poso pembe mingi ya mokili ya fransa bazwaki kufa mingi pona nini bango balukaki makambo oyo Mobutu abengaki bakotela ye po ayebeke biso toza makasi lokola tokouta na Angola il faut azwa bato makasi babundisa biso mais sur le terrain tosalaki oyo tosalaki bandeko wana ya France bakufaki ebele eloko oyo esusitaki débat na mokili ya France parce que na ntango wana moto azalaki président ezalaki monsieur Valéry Giscard d'Estaing balobi voilà la mauvaise politique extérieure du président Valéry Giscard d'Estaing et ça dit que les Français bakufi mingi loin de leur pays. Alors c'est inacceptable. Comment une armée, dite une armée de tigres, qui ne fabrique pas des armes, mais elle a la force de détruire les satellites ou les Colombie ou les Américains batiaki. Vous comprenez? Bangi sikoy. Non, bateau est tellement dangereux, il faut décapiter bango. C'est-à-dire que la tête au azalaki mokonzi ma pingale rwana le lieutenant général Mbumba Nathanaël Mwanz. Je progresse. Et là, on est à Salem. Na France, réaction est côté. Président de la France, il Tangwana, Valéry Giscard d'Estaing, a commis une opposition François Mitterrand. Oyo Asala, 26 ans, à Zorabo Kondité. Il courait derrière le pouvoir pendant 26 ans. Alors, il a dû profiter à cet élément-là, la mort des Français loin de leur pays, pour battre campagne. Et c'est ce qui fait que le 10 mai 1981, dans le deuxième tour, M. François Mitterrand a battu Valéry Giscard d'Estaing, a commis président de la France. Or, la campagne a fait qui promesse. Ce qui a gagné, makambo bo vivre en Afrique et kosala masusuté. Nous allons démocratiser l'Afrique. M. François Mitterrand a tenu qui promesse. Tant a passé le 10 mai 1981, a commis président de la République. Eh bien, à Bengi Bakondi, n'a pas qui promesse. À Sangisi, président américain Donald Reagan, et puis, à niveau de la Russie, c'était M. Brezhnev, Léonid de Brezhnev. À Sangisi Bango, ensemble avec le secrétaire général, il y a ONU à Tangwana, M. Xavier Pérez de Cuellar, vandi pour étudier le dossier. Comment tout le monde ça la même indou qui était pourquoi ça na force. En tout cas, il faut télé mais la bango siko so qui était mondialement. Auto ebana déjà. Réunion Salam qui na 2 temps. Na deuxième temps et ko salima na Washington, na New York plutôt. Kuna et comme dit toujours M. François Mitterrand, pour votre information, c'est le seul président français qui a fait 14 ans au pouvoir parce que mandature na bango a 7 ans. Il y a ça là 14 ans. Donc ce n'est que normal, il y a les sous akutana
na président Obabengi George Bush et puis monsieur Gorbatchev au remplacé qui Brezhnev natina ete ba sangana lisusu na Xavier Pérez de Cuellar pour ba décider ne loko etangi démocratisation et Afrique. Mais au lieu d'associer biso ba initiateur, ba bato ba sala qui revendication, ils nous ont effacés. Voilà pourquoi jusqu'aujourd'hui dans le monde, il n'y a pas la paix. Donc, parce qu'ils ont oublié d'associer les initiateurs. Nakota la paix nakoyo kandenge bouti koloba. Et la kisi était binonde bozali ba promoteur ya démocratie internationale. Oui. Mais kasi neti awa lelo na Congo bazo koloba président sortant Ndemutu azali président oyato si solo démocratie na kati na Congo. Mais bino bozo tanga mate. Biso problème ces années. Nous devons d'abord réécrire l'histoire de notre pays. L'histoire a été torpillée. Makaming ba lo balele zalaka bongote. Na utoye bisa bino que biso ba initiateur ba promoteur de la démocratie internationale. Pour preuve, Mobutu qui était dictateur a dû accepter. Après évidemment il y a ça la tourner na mboka, sonder population, à jauger bavoanaye, à mon avis pendant qu'il était contraint à accepter d'autres partis politiques en dehors du MPR. C'est comme cela que à ça la déclaration, il y a le 24 avril 1990. Au cours, il y a déclaration wana, Bouyebou Aloba qui comprenait mon émotion, je prends congé du MPR, alors qu'il était stipulé dans manifeste en scellé que le président fondateur du parti est d'office président de la République. Donc, comme il avait démissionné du parti, automatiquement, il n'était plus président de la République. Mais ça lié son mot devant le micro à Oye Bangote. C'est ce qui ferait qu'il était surpris. Dans la salle, il y avait M. Etienne Tshisekedi et les autres. Mais Etienne Tshisekedi pouvait bien dire. Ok, merci Patrick et le voilou na Moussala Kitoko Zozali Kosali la biso pe ozali ko accompagner toujours la voix des neutralistes indépendants, toujours l'Iswa Mokonzi, tozongi toujours na masolo na biso tozali ko betana excellence Nzuzi Kanzi Simon tozali ko tolola masolo o Italie politique ya mboka na biso pe masolo Italie parti politique FLNC parti cher il y a son Capen Kanimbo. Excellence. On a biso to bana tolola. On a lipanda pona kotonga kaka makambo zali ko leka na mboka. Na o nyonso zali ko salama. Est-ce que na ba régime nyonso o eleki na République démocratique du Congo directable il y a cabinet, il y a chef de l'État, Azala interpellé, na parquet général. Normal. Et les anormalités. Les anormalités, je le dis par modestie. Awa, Nambogo Nabiso, Soko Moto a dépassé Mbongo, ya muke babenge muyipi. Mais so eze belé, soko za na classe wana ba riche, babenge ngo détournement. Olandi, mais boni siko mutu soko za li détournement, ba ndo ticket na ndaku oyo basala ki pona bato wana ya mabe na makala. Et pourtant, azana cabinet ya chef de l'État. Un direct là-bas, c'est quelqu'un qui est en direct avec le chef. Il ne peut rien faire sans l'aval de son chef. Très bien. Vous comprenez? Alors, il salamana que ben touchable baozali sous-souté à partir de Tangoyo, monsieur Kamere à Kotina Maka. Très bien. De deux, justice siko linge sala musana na ndenge zalaka. Mais mokonza mboka azwa mayele bakuta mbeba na cabinet na yete. Très bien. Oso bakuti mbeba na cabinet na ye, c'est-à-dire c'est le chef qui est responsable. Très bien. Na illustre ko Mutuka ezali Congo. Comprendre? Bien. Chauffeur ezali Félix, président Félix, et puis récepteur à Batike, ezali Kamere. Voilà. Maintenant bilo bokangi Kamere, est-ce que chauffeur a habité? Bokangi Kamere, receveur, bongo chauffeur. Agoye bate, azo roulé ga boba, lui receveur bakenaye. Quelque part à Yebi. Et puis sur Hollandi malam pour mona que yangi sous roche. C'est-à-dire ezana makambo salama na pression tozo kendele. To risquer que déballement ezala. Ba vérité moko bima pe ko sala que mukili mobile ba papa Kapenda na raison, le père doit avoir raison.
oyo alingaki tokende na transition aza na raison tala baélection makambo eboteli biso ye mpe koaleki nini élection te balekisi na accord abotami na césarienne abotami na accouchement normal te. Comment voulez-vous y avant d'avoir des cycles à l'occasion salami? Il y a l'impréparation en la personne du chef de l'État. C'est le fils du premier ministrable de tout le temps de notre pays. J'ai dit, monsieur Etienne Tshisekedi Wamulumba, que son âme repose en paix. C'est lui qui était plébiscité dans tout le temps au Congo. Le premier ministre, c'est Etienne Tshisekedi Wamulumba. Donc ce n'est que normal. Banane pe bazala. Ma premier ministre, là je suis d'accord. Bisoko tout au PC faveur. Na gouvernement en transition to lobby, il y a grande large union nationale la transition to lobby, aza vice-président de la République. Batunyo soso mona bazana kati. Est-ce qu'andima andima bon ata ndima osani. Aza ko bangati. Yoke waboke na joli. Ah OK kuna. Parce que joli fait peur. Batu balé bana logique na bango parce que biso toye na mentalité à changement. Très bien. C'est exactement le neutralisme indépendant. Bango bazana changement de mentalité. Biso toza déjà na mentalité wana. Très bien. Eza vie. Tozo ko appliquer ngo au quotidien mikolo nyonso tozo salela ngo. Donc ce n'est que normal babanga ko ya awa. Parce que biso toza na mentalité, bango bazana na attitude et biso toza na application. Et ko bala ya compatibilité. Yango no muniso bala bibo yawa akuba, mais on l'avait contacté. Merci. Monsieur Martin Fayou Lazaki. Il est dans l'administration du territoire. Baef Bazaïba, tout le monde est là. On a négligé personne. Sauf qu'ils ont peur. Je ne sais pas peur. Peur du système. Merci, Excellence Nzouzi Nkazi Simon. Nous répondre à la question. Na Madi Bobeta na lisusu moi masolo lisusu pona makambo ezali kota tina biso. Merci. Merci Eric Touti Kolanda Bino na Boke Binyoso. Monsieur Nzouzi Kazi Simon tozali kotambola na sima ya ntango kasi yamboto silisa yamboto kabwana biso banso elongo na ba oyo bazali kotala biso lobela biso na mukie différence nini oyo ezali entre système politique oyo bino bomemi oyo ezali mopepe ya sika na kati ya Congo na système politique oyo ya bamsusu oyo ya mikili ya mindele bamemela biso différence nini oyo ezali ko différencier les différents systèmes wana. Na ko répondre na deux façons. Yambo ko dépendre ngo ndenge parti politique est un objectif. Un parti politique, c'est un groupement d'individus qui ont un valeur du pouvoir démocratiquement. Or, biso, c'est d'une manière générale. Mais biso, et pas n'importe quoi, bokese. Parti politique, c'est vrai. Orienté et dirigé. C'est un grand politicien de carrière. Il est mon continent, biso alobi tokoko sale loko mon côté individuellement non. Biso musala nous to sala collectivement. To sala gango en communauté. On est différent. Or si to ye nango ezangi injustice. Véhicule nango eza amour. Amour sans hypocrisie. Et alors au quotidien. Or de l'autre côté, il y a l'injustice. Il y a les sentiments. Chez nous, les sentiments sont exclus. Ici, chez nous, c'est l'amour honnête. Mais de l'autre côté, c'est l'absence de l'amour qui donne naissance à l'injustice, aux exclusions, à la séparation, ainsi de suite. En tout cas, merci beaucoup. Merci beaucoup, Totondi Obotondi Mingi, pour être disponibiliser tant na yo, pour boya nakati. Ya plateau na biso po bondi manambela oyo epesamela kibino. Merci kasi yamboto kabwana na tombeli bino pokwa elamu elongo na mama tope bana na kati ya ndako kasi tokutana mikolo mizali koya. Solo bandeko balandi bo uti kolanda biso na Excellence Simon Nzouzi Kazi oyo tobetaki na ye lisolo ya FLNC pe ndeko Eric amekaki kolongola biso muke na kati ya sani yango bakeye mpe kotonga na pembeni kasi ezali likambo ya kobomba te biso nyonso toyoki matongi na bango
tokomi na suka ya émission na biso la voix de neutraliste indépendant oyo ezali mopepe ya sika oyo FLNC ememeli biso kasi balobi na biso changement de mentalité te kasi mentalité de changement oyo ezali recouvert na bolingo oyo babengi na français l'amour. Solo tokutani na mikolo mizali koya soki nkolo Yesu amikomeli te kasi tokutani mercredi prochain. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Fiers de nous revoir avec nos parents et nos frères au drapeau des 5 couleurs. Nous l'avions perdu en voyage du roi des rois. Congolais et Congolais, nous sommes pas. Bon s'abonner à la chaîne à biso ya YouTube, Bazou Grand Plus TV, pour nous informer en temps réel dans votre thème sur News Tous Nous Plus. Soumettez toujours.